Bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, je vous salue. Salut à vous, bon dimanche à tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais essayer d'analyser un peu concernant cette histoire. Il y a buzz, il y a clash, il y a Koffi Olomide na Fally Ipupa. On va essayer d'analyser ça, mes amis, en tant que les chrétiens et chrétiennes. Toi analyser on a ndenge ya bisoba na nzambe, hein? Bandeko, pour commencer, d'abord, je vais vous dire une chose. On a Congolais, on a Bolingwa Soloti. On a dépassé dans le Bakango souvent, on dirait, na oloba, na bateau va comprendre. Bandeko, on a biso ba Congolais, tozana Bolingo jamais. Tozana Bolingo là. Quand on parle de tout, biso ba Congolais, c'est que tozana la majorité a. Congolais en général, tozana Bolingo penzate. Soki mutu aye pembe na yo ou bien aye ko espionner yo pour que lobia kendo lobaki alongwa kuna azala boya kanisi aza nini ata ko fandi mukolo monga ko ya fingi yo soki pe aye lisusu ezala peut-être pour na intérêt moko boye leur intérêt na ye si ya moni ke yo olingi peut-être ko lekaye na oyaki ko apprendre quelque chose pas na yo olingi o lekaye il faut abanda ko lukela yo ba problème ba tout et tout. Date oyo, il y a le 18 décembre, oyo bimisi ba problème nyonso oyo. Ezali ndenge to yebi, pa to wanga na ngote, to vivre na lola te, to vivre kawa na mokili, to kota kape ba YouTube ya communauté, ba media communauté to mona makambo nyonso koma mikuna. Fally abimisi date na ya le 18. Fally abimisi date na ya le 18 oyo, akobimisa album na ye. Soki to koside, soki biloko nini wana. Voilà. Tomoni héritier pe aye abimisi atiepe même date wana na ndenge ya concurrence ya bango ba jeune na ba jeune ça passe, on peut dire ça, hein? Peut-être héritier aye ba quitter parce que les bango ne ba organiser nyonso to photo lo baranam ba bazara ba producteur poto yebi Koffi aza na producteur te to bandana no wana ba bazara ba producteur na bango ba producteur ba bilo mususu ezalaka ba producteur ba produire ba kotilo ba date. Tout le monde qui a quand même, hein, peut-être héritier à ça, Djembe, la Fally, tout et tout. Atie date, na ye, kaka les mêmes dates wana ya Fally. Ok, c'est bon. Tu es comme on a Koffi. Alors, bi single, il y a Cindy Lecker de Koffi. Disque à Cindy Lecker, pe, ezo bima, so ki single à Cindy Lecker, ezo bima pe, même date wana. Yango bimisi makambo nyonso tozo yoka. Mais en attendant d'abord to loba boy. Na loba nanu boy. Bande ko nanga biso ba Congolais to lingana nanu ya soloti. Ezalaka ou bien par intérêt ou bien au mona. Obando linga mutumelero omoni akomi ko évolue, akomi ko leka yo le Congolais. Yango moni to avanza kate to linga te moninga leka yo te. Akoki jamais ko leka to eba ko accepter élévation ya moninga te to linga biloko wana te. Oki ozala élever te, pourquoi pas moi? Yango na lobaka tout le jour que tozaka na bolingo ya bambinzo moninga matate o tire ye faut bino se boza la ka wana moninga tie date le 18 yo pe tie date le 18 juste parce que oh il paraît ceux qui mutalika so ba analyste ya lukuta ya nzala ya kine wana oh ba sala ka ba analyse bango kutunde ba kaboli peza ba musicien ba analyste na bino wana. Bango ne bakabola ba musicien ba analyste wana ba musicien pe ba okota ba je ya ba analyste wana ba oyeba te ke bango ne ba obima bazoba parce que bango eza ko engager carrière na bango, hein? Mutu moko boy soki mutalika soki ba nani wana ba analyste na ya lukuta ya nzala wana ba analyste ya poche ayebi soki asali analyse moko boye ya kokumisa artiste musicien bako pesa ye mbongo ya carburant bako pesa ye mwa eloko akolia donc bako mosala ba analyse tengama juste pona koluka kolobela musicien moko boy ba musicien ngo puisque batimba te bazala penza batimba te na lobango kaka franchement mutu azo loba bilo wa kofinga mutu mususu comment kotika ye a continuer bongo il faut telemela ye lero telemeli ye bosisi likambo wana oyebisi no ngana lingite ko ya kokumisa nga a place ozo finga mutu tsongolo pakala na lingi yango te. Et ceux qui besoin de biloko na ngai ezala na sens te ki ya oleki bango tout et tout parce que tout ça ça amène la jalousie parce que ndenge na lobaki na débit
biso congolais tolinga te place bazolo baki moninga mati koleka yo epesaka biso kanda. Alors leko ememeli fali bakanda nyonso oyo ezali ba analyste ya lukuta wana et puis ye moko azoyi bango te yoko c'est ce qu'on a ba conflit tina ba niveau ba conflit boyo pe sa propreté. Pourquoi? Parce que ba analyste wana bango ba ya kaka fali aleki batu fali aleki soki banani wana soki aleki bango nani to yeba te fali aleki batu fali asali boye fali eza mabete fali abeta ka muziki ne kitoko. Mais lere bino ba analyste bozolo belaka kombo na mutu moko wana boyebi communauté na biso tolingana ate tolinga pe mutu amata te tozaka bambinzo tozaka na biso bambinzo tolinga mutu amata te et surtout que batu balobela ye te omona bokomo luka bokitisa ye bandeko na nga jalousie ebandika na congolais te na bible Joseph lere alotaki ndoto aye koyebisa bandeko na ye jalousie banda wana sikoyo biso bacongolais mpenza tolata sikoyo jalousie na ndenge moko boye nga namonaka nini mususu communauté mususu na pesaka exemple net ya ba ivoirien tomona soki mpenza star na bango ezali omona mpenza baanalyse ya bien bainvite na plateau analyse moko boye ya kolinga teke baninga baya koyina ye parce que soki okomi koloba biloko oyo trop d'avance batu misusu nde metelema tozaka bambinzo tolinga yango te otinda siko ene ekoti. Alors ba journaliste nde bayebaka kokadraka biloko baoloba oki oloba teke mutu moko aleki baninga biso so tozomona na aleki asalaka makambo ne bien abundaka na ye bien. Mais siko soki boye kolobela yango ekosala lokola epesi baninga pasi po tozaka bambinzo e osala baninga ne pasi tokomi na niveau kofi bande kumna ngai. Donc o makambo bana bana ya Jacob basala ndeko na bango Joseph on dirait biso nde basalela yango biso nde bakreela yango jalousie mal placée moninga amatate bato siko bamatisaka moto ya biloko wana na monde musical na biso bandeko na nga ezali ba analyse ba faux analyse ba analyse ya libumu bango siko bayaka bakobanda komatisa mutu wana aza boye aleki bango aza boye mais bato bazomona ke aleki bango bo poser ba question ou bien bosala ba analyse par rapport à musala na ye bo banda koloba teke aleki bango po boyebi bien tozaka bambinzo mais bino telema bozolinga boloba bozala ba corbeau et les renards bozalaka bato ya nzala bosalaka ba analyse po bapesa bino ezalaka mpona koinformer communauté te ezalaka po mutu wana bozosalela ba analyse wana amona ke o bokomisi danger apesa bino mbongo donc bosalaka ba analyse ya nzala ba analyse ya kokumisa mutu ya kijalelo par rapport na ba analyse na bino wana ya kijalelo na ndenge biso tozaka mitema mabe tozalaka bambinzo tolinga mutu amata te omona sikoyo ale ematisi mafuta yango bomoni mafuta oyo emati boye bomoni mafuta oyo emati boye Kofi alingaki komona teke bazo kumisa kaka mutu moko bo mwana moko Kofi amekaki ko jouer na kio naza papa naza papa fali pe azo loba o papa na ngai azo yeba teke na mutema kuna soki osi o mati congolais azo su ako sepela no lisusu te congolais alingaka fali fo azala prida congolais alingaka boye yo zala na se na ye yo ya botala ka ba papo babenga bango soki ba riche na mboka na biso omona na famille chaque famille baza na mutu wana aza wana bino boyaka kosenga ye bosisi kosenga ye mbonga ba minerval lere bosisi misabo mosisi ba classe bokena ba université bosisi kosenga ye ale bobali ya bimisi mbongo bobala ale mbala moko abandi kotangisa bisusu bana na yo akondima na tangisa bana na yo mais yo koma niveau na yeti donc biso tozalaka bambinzo soki aza bien donc ye kaka nde azala wana bino nyonso boya ko adore ye tia kotangisa na ba atangisa kiyo classe na yo esili abandi kotangisa bana na yo chaque tongo bozo ya kosenga ye c'est ça un congolais eloko biso tozaka nango yango wana mais soki akolisa kiyo epa na ye eke yo bandi komi prendre en charge non ça c'est pas du congolais tolinga kango te tozana na esprit wana ya yo leki bango yo za mukolo siko bino ba analyste ya nzala ya kini bino o bosalaka ba analyse ya kijalelo epa fali boko tsena ba conflit na batu nyoso mona batu ye musala na ezalaka musala ya vandaka wana kosala na ye po mo soki muto o travailler fort oye bango na fruit ya musala salaki soki cultivateur azo ayebisa kona kenda kabilanga
okondima bilanga na ye wana jour ya récolte siko epa fali tomona penza ke abundaka asalaka penza mais siko jour ya récolte tomonaka penza ke mwana mbala na asalaka mais bino oyo bozotia moto bino oyo bofandelaka kokumisa ye kosabote yo se mona baanalyste mobimba soki musicien mosusu babandi kosabote soki fali babandi koloba soki n'importe quoi bango mpe ndenge mpe bazalaka sans esprit bato ya bongo fo kopekisa bango parce que eza kokotisa yo na libulu yo musicien mobimba okoinama na bato nyonso te il faut bayeba ndenge ya kosalela yango oki ozalaka ki analyste na bango kaka mutu moko wana nde balobelaka bato misusu ekosala bango telema tozalaka bato ya jalousie bato ya zuwa bato tolingaka mutu moko moninga aavance te epuis soki otali biso tu tokendaka eglize tala ndenge baeglize etondaka na kini meme awa na poto aparka mikolo mpe ndenge bakangi biso na bandako boye tokendaka biso tu na baeglize mais tolingaka te komona ke moninga moko boye kombona ekomi kotangama non il faut akita tozalaka na biso bambinzo sikoyo nalobi fali na bato ne bayeba te ke tozala bambinzo baotikaka bato wana baanalyste ya lukuta wana mutu atanga kutu klase yango te mutu azwi biso ngai na ifale nasala medecine na se retrouve nakomi awa na nini na animation culturelle soki animation musicale donc aza na notion moko te ya ye na ye kidia lelo ayebi soki asisi kosala émission wana bakobenga ye soki wapi mutu moko ya sepelaka na musicien wana akotindele mwa 200 na ye ala futi mwa ndako na ye bikoke na ye soki ya $50 lera moni bongo une fois deux fois et comme musala na ye koya ko dénigrer ba musicien mususu bandeko nanga c'est pour vous dire d'abord nazo bandawana c'est pour vous dire ceci c'est pour vous dire que ba musicien na biso ndefo batimba nanu na okoma place oyo ya jalousie oyo mais ba musicien na biso batimba nanu bapekisa bato wana bayaka na ba analyse ya lukuta pona kopekisa mutu alobelo makambo mabe te oza capable kosala ngo oza capable kosala ngo ka bato balandaka oyebisi bango atukanga na lingi makambo oyo te ya bazolobelanga bazokumisaka nga ekobendelanga jalousie parce que tozaka bambinzo ebendaka jalousie ekokomisa yo solitaire parce que congolais soki baokumisa mutu ye fo aluka eloko nini ya mabe pa mutu wana yango bomonaka fali bapesa ye bakombo nyonso parce que c'est un bosseur mais sikoyo bato moko boye badialoliste moko boye bazalaka pembeni na ye bazalaka baanalyste bayaka sikoyo kolobaka ke ye aleki bato nyonso mais botika bato bango moko baconstante bino bokoki kozalaka wana bolobaka bino bokoesile booloba bongo ekosepelisa bamusicien mosusu yosepelisa bango te voilà premier point penza nazalaki nango yango wana toyebani ke tozalaka banini oyo bambinzo alors il faut arrêter bozo bimisa ye baninga bango nyonso basepelaka na ye te mpo bosala baanalyse ya etengama ya kote moko voilà mutu na mutu osala miziki na ye il faut bolobaka bozala quand même au milieu du village soki bozala vraiment baanalyste ya solo faut bozala au milieu du village olobi likambo ya kote oyo olobi mpe likambo ya kote oyo voilà sikoyo mpona papa ya fali ye papa ya musala ya fali le papa oyo alakisa fali musala toloba bo mutu abimisela biso fali na monde eza Koffi Olomide tomoni Koffi akoma kaka soki fali asali eloko bomona mwa eloko moko boye pe ekwei kuna Koffi asilikeli fali alobi soki mbuta likaso aye kosala analyse il faut ezala fali mutu atindi ye parce que bato ebele mpe balelaka makambo ya bambuta lukasu wana baanalyste wana mais sikoyo Koffi biloko ya bongo ye ake koloba yango ake koloba ke te ndenge ozolanda nga abengi fali obi ndenge ozolanda nga boye ndenge otindi bato basalela nga analyse mpo bayebani ke batindaka bato wana mpo soki bayebi te ke batindaka bato wana te Koffi nandimi te ke alingaki abenga fali ndenge otindeli nga mutu asalanga baanalyse ezela na olakisa yo Koffi mpe ake kotia kaka meme date wana même date ya le 18 décembre eza date ya makambo le 18 décembre oyo fali mutu abanda nango tomona héritier aye kotia yango lelo Koffi mpe aye kotia kaka meme date wana bandeko nanga eloko ezokamusanga ezali ke biso tolingaka ata soki oforme mutu wana aleka yo jamais ata soki osoki na mutu wana aleka yo jamais
mutu mususu akoki kosala babiloko oyo ezoleka wana ya bakotia ba même date mais Kofi te quand même parce que Kofi Fali c'est son fils et puis tout le monde a place Fali a chrétien Fali a chrétien Kofi te tout le monde a no ango te ndenge tout le monde a ba misusu babande kosala na wera et tout consort. Donc c'est pour vous dire que azalaka na respect et pas ya papa oyo abimisa ye na kati na monde na bango ya musique mais sikoyo telema biso batu tozalaka biso ba congolais tozala bambizo tolingaka mutu oyo aza pembeni na yo te amata sikoyo ekomi komatisa Kofi mafuta au moment Kofi ye mutu abimisa Fali mais asatandaki te ke Fali akoma na niveau wana akomeli et c'est pourquoi nazoyebisa bino bandeko ça fait mal de voir ça que papa na mwana oh monde entier pe yebi yango monde entier pe lobelaka ngo ezaka biso ba congolais te ba yebi bato ebele balinga Fali par rapport ya Kofi bato babande ba fan ya Kofi ebele leur Fali asalaka asala boro na ye ya ba jeune ebele bakende pa ya Fali ba bazaki ba fan ya Kofi bakende pa ya Fali to mona ndenge Kofi asala ba émission nyonso asala bimisa na banzembo on place azo boaka quelque chose pour Fali bande kona lo ba na za pour mutute contre peu mutute na lo ba réalité oyo to mona kana ba media na biso voilà Kofi abano sala tout mais to mona place Fali a répondre à Kofi te to mona te bon peut-être méthode na ya ko répondre ezali ndenge to moni epesi Kofi kanda oyo peut-être ko tindaka batu ba analyste ba ya koloba ye moko a répondaka te aloba kazaka kipaka kokolo mais siko ba musicien bango ba yebani ba yebi ba tindaka batu ba musicien musu ba timba balobi non ya zoloba te mais soki otali ye papa oyo soki na linga te ndenge afinga batu mingi oyo kene mpiana soki kene mpiana bongo ba kene mpiana bazofinga mutu pe isa bango eloko te bongo nini ba mbuta mutu soki ba mbuta mutu papa ali munene wana bazofinga mais soki ye penza zaka kipa kola ko pekisa batu wana otinda batu ne ba pekisa batu wana kotanga kombo na ye parce que mutu lokola Fali n'a pas besoin de tout ça là. Fali n'a pas besoin ba ya kolobela e ba sele soki bango ba ba sele propagande yo resi Michael Jackson azaki na besoin propagande so mutu azali guerrier so mutu azali lion so mutu yebi ko luka bundaka yo ato oye ko sala ba mo analyse na bino etoboka wana ba analyse ya nzala wana ba analyse ya kijale wana tabo sali yango te ya obima na ye po eloko ebimisa mutu ezalaka ba analyse na bino wana franchement eza ba analyse te eloko ebimisa mutu ezala musala kolinga musala ko yebango et puis tant ko pesa tana musala no ozosala Kofi Fali siko atimbela makambo wana azala trop d'avance ya ba musicien nyonso ya mboka na biso siko bino olebo ya ko bebisela ye bino ba analyste soki ba analyste soki ba analinzala wana olebo ya ko bebisela ye makambo boye ya ndenge Kofi akomi ko silikela ye bino ifalaki bo vanda nye asane makambo na ye parce que Michael Jackson to monaka place batu bande ko fingele ba américain mususu ba musicien américain mususu te po akende liboso mutu azana trop d'avance okoya komikumisa te ke nga mutu nasalela ka boye na boye jamais moi analyse na yo wana ya 40 minutes 1 heure wana ya nzala wana ozozela après ko sala émission bo bandi ko benga ba proche na ye po ba pesa bino mbongo ndeko ya ko matisa ye te ndeko matisa ba jet privé te ndeko pesa ye ba trophée te alors likambo oyo ya Kofi na Fali bandeko to pona ko yebisa bino ka bandeko communauté to vivre na ya biso ya congolaise oyo communauté na biso bandeko bolingo ezate c'est ce que je voulais dire dans tout ça là na communauté na biso bandeko bolingo ezate soki ozana oza eloko te OK moi zu ezate mais soki obandi kaka ko mata il faut zuwa e mata et puis loko esala nga mawana pasi kaka ba congolais misusu nde bakoya kotie susu bakoya tie susu moto likolo ya pétrole kaka ba même congolais wana ba esi kona ba analyse soki ozana eloko te wana osala eloko te ba analyste ba yete bakoya ba analyste wana ya ba poche ya nzala wana ba analinzala wana bakoya siko babandi kolobela yo oleki bango na ebite soki kijalo la Mobutu etikela biso ni tolingaka tozala na leader moko bo mutu moko bo etokumisaka donc etovanda ke tokumisaka nzambe pa biso simba te il faut to luka un être humain moko boye on dirait to loka bo banda ko kumisaka bo banda ko adora ka bo banda ko gumba mela kaye
hein bobanda kogumbambela mutu ya mokili tolinga biloko wana trop wana penza ba devise na biso kogumbela bato ya mokili eza biloko biso tolingaka ale bomona mutu mwa succès na ye ezali ale bobandi koya kogumbamela ye baninga sikoyo basalaka na ye mosala moko baolinga bongo te yango moni baconflit ezoya bandeko mutu mosusu akoki kosala fali eloko oyo bato bakomprendre yango tomonaki héritier ya binit alobaki mpe meme date wana ye mpe diske na ezobima mais mpo na nga namonaki yango eza concurrence royale soki royale balobaka parce que tokoyeba nani aza makasi jour diske ekobima donc ça marche encore on pourrait encore accepter que baza génération moko baosala makambo moko peut-être héritier peut-être asololi mpe na fali azolinga ne kaka un jour wana ye mpe ayokana c'est normal mais komona tata sikoyo ya fali Koffi Olomide ye mpe aye kotia libaya le même jour wana te wana epesi salite epesi sikoyo salite badate eza ebele na décembre le 12 mpe nzembo ekoki kobima ekokai mpe kobima le 20 mpe nzembo ekoki kobima le 31 mpe moi 12 mois eza na 31 jours sikoyo likambo oyo Koffi aye kosala oyo ezosala propreté ba héritier to comprendre que azolinga peut-être basala mwa challenge na bango tamsi mpe basololaki ngakutu nasekaki namonaki yango wow c'est bon quand même donc toyeba totala tokotala tokoseka jour wana totala nani akosala bavieux ebele de babiloko abongo akosekisa me oyo mpenza koya kobimisa Cindy Leker kaka le même jour wango abimisa nzembo Koffi azaka na producteur te Koffi ami produiraka ye moko héritier toki comprendre peut-être date concorde mais Koffi sikoyo abimisa biloko ne ye moko mais Koffi sikoyo ye pepe komi panzaka na date wana est-ce que eza pona kolinga ko djembela pe succès ya poto kolo ba pe Koffi o djembela succès a Fally c'est trop dire de dire ça parce que Koffi pe azana succès na ye sikoyo ezali pona okase Fally ou bien pona ko djembela succès a Fally ou bien ko yebisa Fally eza message pona ko yebisa partir à lelo na komi ennemi na yo na zesu tata na yo te eza ba question to se poser c'est eza nécessaire te kofinga Koffi nazomona bato bosala ba émission pona kofinga Koffi. Moi je voulais d'abord dire que tozala non esprit wana tolingana te ata mutu bozalaka na epenza ka camarade lere yo mati kaka même camarade na obendo akobeta solo na yo ke osimba kisi amona place osimba yango te ayebi ka soki ya lobi telema bovanda place moko bato bakondimango. Donc tolingana ka ya solo te bandeko toluka nzambe ya solo na bao basambelaka na bao basambelaka te kuna kutu na église nde kobosa na penza kuna mbutu na bao basambelaka te tolingana ka jamais ya solo bandeko na ngai moninga atie le 18 ngano kotia na ngape le 19 na kotia pe le 20 le 22 le 21 okotia pe jour ya Noël jour bota ma vie ngiama na biso okotia pe jour ya Noël bato bakotalo kaka. Pourquoi quand même jour wana c'est dit à quoi? C'est la question que nous devons nous poser. Moi je me suis posé tant de questions. Conclusion na mon eka tolinga na biso te ata mutu azoya ko biso ma copine du cœur. Yeba ke lero za na eloko te peut-être o senga ka moi 50 €, moi 10 € pour bakisa provision na ndako. Ero wana za ma copine du cœur. Mukoloka ko mona ke yo bandi ko simba pe mbongo. Ozwi musala moko ba ofuto obie kaka ye mtoke ndo beta solo na yo ke ozalaka ndoki mbongo wana eza ya kindoki eza mbongo normal te. C'est ça un Congolais na comprena abisote. C'est ça un Congolais. Donc pour na Koffi Fally pala atikala ka ndenge wana Fally il fallait pas azala il fallait pas amata na ba niveau wana amati. Oh ko mata kutu ya Fally biso nyonso to vivre en live to mona ngo ndenge abandi na ndenge amati akomi na ndenge alongwe pa Koffi na 2006 na ndenge akomi na niveau aza na ngo biso to mona ngo et puis to mona ke avant d'arrêter ke aza na ba plage aza ko melaka ne ba whisky et puis to moni mbala moko bato bazolo beleto c'est quelqu'un qui bosse to yebi ke abosaka sauf erreur moko ezalaka côté ya Fally ezali bato bayaka ko baby sela ye asi abongisa na makambo ne nyoso asi asala bien mais bato wana bayaka ko lobela ye wana bato wana baya osala ba analyse ya ko bimisa ye azali soki nani azali soki number 1 aza soki na yebi nini king
lelo Kofi aye ko bimisa siko tellement esoulé Kofi na matoi Kofi aye ko bimisa lobi a comme king de king 3 fois king ce qui 2 fois king. Tout ça là parfois c'est la jalousie mais parfois aussi les gens n'ont pas envie d'écouter ça parce que bato bazalaka tout autour ya Fally il faut pas comprendre le kwana. Congolais supportaka élévation ya moninga congolais. Alors yo muto oza élevé. Yeba ndenge ba stratégie nini ko utiliser pour que nuire na bato basalaka no musala moko te. Congolais ata bosalaka musala moko te. Yaza na peintre. Yo za menuisier mais tellement yo menuisier obandi ko s'organiser na vie na yo. Peintre wana akoya bandi ko lobake yo yeba ko pakola couleur te ba demande ba yaka ko oyeba ko ko sala bakiti te demba demande ba yaka ko sala bakiti. Akoya na monde na yo malgré que amtika ko mona place ozo sala te bo sala pe métier moko te. Alors c'est pour dire que bato baza pembeni ya Fally bozala quand même ataki jalelo yango ezali bozala quand même parfois prida po boko bomisa mwana bato makambo bino bolobaka nde pesaka bato kanda. Moi j'ai suivi que Kofi abengaki Fally azoyebisa ye ke depuis ka obandi kotindela ngai mutamutu soki mutamutu wana papa alibumu munene wana lekaka pa Vincent aya ko lobela ngai aya ko finga ngai depuis ka otindi ye. Kofi ayebisi Fally na kolakisa yo ke nga mutu na bimisa yo na monde o ya musique. Alors c'est pour dire que tant super Kofi na Fally bazana ba on a problème te. Mais batu wana ba analyse ya nzala wana ba analyse o ba linga ko luka vite ba fandi kaka wana ba tinga maka sima ya baninga o bazana bango pe ba age moko me ba yebi komi luka. Bande ko nanga yo ki ozala kana vie na yo sa la batuka ba jalelo. Non. Il faut chercher bande ko ako gagner vie na gagner li panon ndenge ni na ndenge ya ko similier te ko mi ridiculiser te. Nzamba lobi okolia na motoki na yo, okolia na motoki ko kabola batute ko panza batute po ba pesa yo mbongo. C'est pourquoi même notre pays n'avance pas parce qu'ils en a batuka bo balinga musala te musala bango ezala ko kisongi ko panza batu ko salela batu ki jale lo po ba pesa yi et c'est ce qui tue notre pays. Et puis c'est que ba ke pa mutu wana ba okende pesa na ndenge ya blague te bazo ba pesa l'équipe bango yo za boyi bongo ye moko azo mona te ka l'équipe bango bongo ba fan ne bazo mona te bongo soki o l'équipe faut gangela batu même ata awa kaka na poto awa to mona ka mutu moko bo président ka moko ya mboko aleki akomo ba na l'équipe ino nyoso na l'équipe ekopesa ka batu mususu bazamite mo supporter biloko wana te bo ba s'intéresse ka ba biloko wana ekopesa bango ka kanda parce que balobaka toute chose n'est pas bonne à dire et loko eza ya kolobate ezala ya kolobate loko ebike ko blesser baninga ezala eloko kolobate ngandi miteke ba musicien musu baza problème na Fally non mais par rapport ya batu o ba ya osa ele jalelo bango nde epesa bango siko kanda ko mona ke baninga musu babi mais bangi ba comme c'est ce qui mto tinda bango bangi ba comme c'est siko nani bon ce qui amati amata na ndenge na eme kolobaka na za numéro 1 te peut-être eloko wana na mona ke za parmi eloko etindi ba musicien na biso misusu ba ina ndeko na bango ko ina c'est trop dire donc ba se méfier to ba sala ba clash. Pourquoi? Parce que ba analyste ya poche ba analyste ya nzala bango siko bayaka po bayeba na bazo luka baya ko yeba ne pa mi ya star wana babandi koloba di n'importe quoi. Tala lisusu asali boye, tala bisusu azui boye, bino bozala na boye te. Le boye lo bandenga na bango batala ba télévision te. Bango be batala ba télévision te. Ba yebike moninga za na boye na boye. Mais baloba toute la vérité n'est pas bonne à dire. Na ko kende pa papa nanga tanga mingi te po asunginga na ke na ba université na 6 classe na bundi na zui musala na koki jamais koye pa papa nanga na zui bise papa moninga na leki yo. Nga na leki yo nga na tangi ebele même papa nanga ko sala e passe. Mes amis, tozo tia ba musicien wana na ba conflit baza bango tu ba congolais baza mutu na sa carrière na ndenge na ye mutu na mutu azolinga ba o ba fan na ye ba yo ka pe musique ya zo sala mais soki bozo tia ba conflit ndenge botia ka wana ça fait mal ça fait passer na kaka juste po ba kabelo moins 100 euros. Kofi siko ayeko tia pe date ya le 18 wana bande ko le 19 ezali le 20 ezali le 22 mois de décembre ezana 31 jours. Pourquoi quand même date on a le 18? Donc ça pesa libaya yeko tia. Mais nazo mona kutu importance ya batu ko fingela Kofi tene ba finga ye. Botika ngo vérité ke koyeba na vérité désir net hein. Oyeba na ka jouana. Donc c'est la to mona ki héritier atie même date. Kofi pi atiango. Mais pour na Kofi esali esopi muke pourquoi? Parce que Fally aza mona na ye puis Fally atika ko zangela respecter na ndenge to monaka.
Mais ce qui a joué, bah, j'ai à cache-cache na sima, qu'on a qui ne tinda batou. C'est là où ça fait mal. Mais, aza papa, il faut mettre na place na papa. Fali pe apé, ça caille place wana avec papa. Fali pe ato, ça caille. Aza les seuls musiciens, oh, fali vraiment. Attendre à cailler sans même doute, sans même hésiter. Et puis, à l'obaka, mi colonio, c'est que Kofi mutu abimutu. Matissa na musique na biso ya Congo. Donc, à koki kozala adversaire na yete. Donc, l'épée que j'avais aujourd'hui, c'était ça pour dire quand même na bato yo, basala ka chronique musicale wana. Ce que otali makambo ebele e utaka epa ya bato yango. Bato yango ne babenda moto, ezaba mise ko tubango mon côté. Naza pesi re certain que mutu moko apesa Kofi conseil wana le Kofi aza ko se lamenter pona mutu, soki mutu ta kombo. Alors, et ça là qui Kofi peut-être Kofi souci. Alors, kaka bato bazaka pemene ba musicien wana bango moko nde batiaka moto mutu moko tsesira yebisa ki tinda Cindy ya sala boy. Mais to yebi ke poa ya Fali eza ndenge moko na ya Cindy te. Cindy travaille aza travailleuse ya Kofi. Mais Fali azali ye moko chef ya entreprise na ye. Donc ekoki kozala jamais ndenge moko Fali nani mwana Cindy ayokanaka par rapport ya Kofi. Mais Fali ayebani na monde ante pona ye moko. Donc il faut pas que et tout sabino mabako bande kotoza na fin de l'année. Bato oh baza ba fan, ceux qui ba fan ya Fali na ba fan ya Kofi. Ça fait mal d'écouter toutes ces choses là vraiment. Ça fait mal d'écouter toutes ces choses. Que bango kutu ba misi baza tranquille na bako na bango me bino bolata ba makamu na bango. Bo mizangisi na ba kimia bo kofungola ba kamera na bino ka pona kofinga. Eze loko muto occupe ko analyser kaka ke problème aussi ko eutaka wapi. Comme je viens de vous dire, ezala mingi peut-être ba musicien bango mote, batu o ba ko sala ba analyste wana bo meka ko doser. Même na famille to yebike, na famille ya Jacob, na libota ya Jacob. Joseph moko boye bandeko na ye, ba boaka ye. Juste ba ina ye juste parce que abande ko lobake ye akozala roi. Donc, makambo ya jalousie, ezalaka nango. Alors, il faut yon de fois bandenge se comporter, to bato baza ko soutenir oba bandenge ba se comporter vis-à-vis ya bandeko no, misuso basala quand même carrière lokola yo. Parce que ngana oki jamais ko kende divorce papa nanga na isi papa nanga papa omoni ngana leki yo. To natinda ba mbulumbulu nanga moko ba yeko bisa papa nanga ke ngana leki papa nanga e. Je crois que ça va choquer même mon père et ko choquer ye. Parce que muto se sacrifier ki pona yo. Au comme na niveau moko boy o lakisi eke oza capable oza mayele akoza la fier na yo. Mais soki batu moko ba koma ya ofinga papa na yo wana yo pesa pe bien te. Et puis pe loko pe to yebi ke na communauté na biso to zalaka bambinzo to linga mutu amatate. Alors bino batu bozo bino batu oyo bozana no debi ya ba carrière na bino to debi ya ba vie na bino bozana ba jeune fille ba nini ba jeune garçon. Ozana moi projet na yo obandi komata, il faut essayer, il faut que ça la attention nako yebisaka batu kenga na leki bino nga na zaboye to batu na yo bambulumbulu no ba ko lo ba place baninga no bazali ke yo leki bango zaboye ba ko vivre ngo bango moko ba monango parce que la jalousie bande ko tina bible ezali jalousie eza. Alors elo ka ke sali passe ezali ke Kofi vraiment zali papa ya Fali Ipupa. To yebi ke yem to abimisa na biso Fali Ipupa. Alors ba oki okoma na ba niveau oyo te ya bato ba commencer la bango ba analyse lisusu et puis ko finga Kofi tout et tout ezo sala propreté ba essayer ko arranger en tant que papa na mwana parce que to mona pe ke ba arranger pe plusieurs fois exemple la liboso te ba arranger pe plusieurs fois et ce que je trouve toujours bien est que Fali ye moko boye na munoko ne to tu ko mona place ya finga Kofi te. Alors, libaya o Kofi aye kotie la ye, to comprendre rango te, il paraît que uti pa ba analyste, yam fwaku, o basala ba analyse yanzala, de batindi ke likambo, et comme à la niveau to komi. Alors, nous demandons à bato bazaka tout autour ya Fali, na tout autour ya Kofi, bande kweza makambo a Sony, parce que bino mi bale boza ba international, ne ba international déjà, monde entier yebi bino le quoi papa na mwana, bon que la date était vraiment date. Hein, Kofi, yo moko sala ka babiloko na yo moko tia ka ba date. Okipe ko changer no date wana te. Oso obligé te boza o tia Cindy date moko eza pe album na yo te. Single ya Cindy. Oko tia pe date mususu po tika pe ba wari yo pe ba sepela ndambo ti. Hein?
na challenge na bango baza nango na héritier wana. Sikoyo esu ko bakisa mado bokomi oyo kotia pe su libaya ata yo moko. Pas Kofi. Ata yo moko. Po to yebi yo linga babiloko wana ya babese ou bien ozala qui blessé peut-être na mbutali sunde olingi ola ki safali ke c'est pas lui qui peut te faire ça. Mais et ça vraiment bien ce qui yondoza papa zaka tuna sagesse mais kako kita ça. To tia no date mususu ba date se bele sindi pe azo kende place te sindi a bota na ma ni sisa wana epa na yo alingana eko bima wana te donc ye penza racine donc boko bimisango pe jour mususu sindi ayembaka bien fali ayembaka bien héritier ayembaka bien tout ça là ezali pona honneur ya mboka na biso Congo mais na comprendre nini ba koi bango nyoso na date moko. Alors pour éviter que écoute ça biso na ba distraction écoute ça batoyo batala kabino na ba distraction alors il fallait bo changer ta boyokani bo bengani bo changer ta date wana na eba kite excuse-moi date est tombée mabe. Mais ce qui est mal kaka bat ba analyste na bino na kaka bango ndo bazongi su na terre ba bandi su pe koloba lisusu ndenge Kofi oko sala boy bona bo obi ha comprendre ha communauté na ngate. Ça fait mal de voir ça que communauté moko tozaka lokwa ba mbinzo oyo amati faut bo djembela ebino nyoso na ebite soki système wana euta wapi ke mutu oyo aza na succès faut bo dénigrer ye po bobino pe bo mata il faut ezalaka congolais pour mutu réfléchir ndenge wana et puis congolais nini oyo inconscient moninga amati obi ponga na yebana surtout na ba média na bino oyo ponga na yebana ifona diembela mutu ayebani mais oza impoli mutu wana si amati ko matana ye wana déjà na ba fan partout na monde soki yo djembeli o moteke ba ko benga impoli ba conséquence toza nango na kati ba média mais tellement été ya kabisote parce que toza abata ko réfléchir te tolinga na biso kaka tokende tozonga toke tozo ata ko réfléchir te. Donc dans tout ça là je voulais dire ça que Kofi a meka ko réfléchir toza na le 12 ans on a 5 jours il peut toujours changer notre date pour ne pas ebenda ba moto pamba na ba benga bango banani soki ba fan na bango wana ba ko benda ba moto pamba au moment to kota na distraction corona aussi ça ba tu bandeko corona aussi ça ba tu ba fête pe yango ya fin de l'année au lieu to se concentrer na ba prière les gens vont mettre que ces vidéos là ya ko finga na bobo finga fali bobo finga Kofi donc ça fait mal de voir tout ça là na ba média na biso ya communauté sinon j'aime ma communauté mais biloko moko epesa biso et décourager biso ezala ba biloko tokuta na kati ya média aujourd'hui na koti biloko moko ba finga Kofi ba finga na Cindy ça fait mal d'écouter ça et loko ba star bango moko ba okiko solo puis ba sukisi yango et puis ba discipliner ba mbulumbulu oyo ba analyste oyo ya nzala comme ça makambo etambola ndenge ezala ki na minute toza na besoin il y a ba prière na minute toza la fin de l'année et puis quelle année 2020 lelisi ba famille ningisi mokili mobimba eza année toute la communauté même toko bandaka ko prier ko senga ngolu ya nzambe mboka na biso pe kuna mbutu nyoso zo tambola te donc toza na corona toza na fin de l'année eza pe matata toza na mbutu politique na kati ya mboka na biso toza na banzala na Congo kuna bato bazo kufa na banzala peza mona peza mtu akufi nango na nzala pona ba rebelle partout kimi eza na mboka te do ba mbutu 4 toza nango mais pas biso ebisa biso le côté to ke pas ba musicien to komi ko finga na pona ba musicien ça fait mal de voir tout ça là bande konanga boye ba ke toza na fin du mois bo se concentrer na ba prière congolais za mutu a prière na bité soki to kota na ba distraction pona nini nzamba lola abatla moko na moko boye ba toza fin du mois toza na corona bato bazo kufa bandeko bo tika distraction ba musicien bango bo sala carrière na bango bo sala bo se bango ba vidéo bango bazako bozo promouvoir déjà bango. Or bino moko bo tika na kati ya lisumu ya kofinga pamba fin de l'année nzamba lola abatela bino bandeko to ebaki toza fin de l'année to sala attention bandeko na ngai toza fin de l'année ya année nini 2020 o ya ba corona ya makambo ebele o mbutu na mboka na biso on doit prier pour notre pays on doit prier que les choses changent dans ce pays les choses changent pardon dans ce pays là on va prier makambo ya corona nzamba yo ke la mokili mobimba mawa on doit prier pour la fin de l'année bandeko biloko makasi toza na ngo yango wana botika distraction ba musicien ba bonga déjà merci beaucoup nzamba lola abatela moko na bino.